Mama Charlotte akoti na YouTube na Grande Porte. Mama Charlotte akoti na YouTube avec succès. Mama Charlotte akoti na YouTube avec onction. Mbote ba papa, ba maman, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirette, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mama Charlotte ndenge YouTube na esalami ezali kobangisa vraiment na ndenga kosakana te ba oyo bazali ba adversaire ya Mama Charlotte kaka te po Mama Charlotte ba adversaire vraiment bazalaka te bazo komande me ba oyo bazoka somo eza ba adversaire ya Yesu Masiya ya nkolo pe ba adversaire ya église ya Mama Olangi ba wana nte bazali agite bazali ya kolenga bazali ya kosusumuka si mobakisi ba adversaire traditionnel ya Karine Mokonzi oyo lobi bazalaki kondima Mama Charlotte oyo lobi bazalaki koloba kaka bolamu na bolamu bakisa bolamu ya Mama Charlotte. Lelo oyo mwa ndambo mwa mukeleke te mwa tsikitini bakomi kobaluka bakomo shanzela ngai nyonso wana ezolakisa ke Mama Charlotte aza na nguya. Nyonso ezali kolakisa Mama Charlotte azali na nzela ya malamu. Nyonso wana eza kolakisa Mama Charlotte aye pona kosumukisa batu te me aye pona kobongolisa batu mitema. Aye pona kopanza sango ya nkolo. Aye pona koteya biso kaka mateya otoyoka meturoyo ekozala avec effet. Sans effet na ba oyo bakoya na besprit ya mabe. Meliloba ekosala effet avec effet na mitema ya batu ebele sans exception. Ozala chinois, to zozo, to téléspectateur ou bien main noire. Bandeko Mama Charlotte abimeli biso mokolo anniversaire na ye en tout cas bolandi ndenge esali na kati internet. Mama Charlotte alandisi interview basali na Bibi Kapinga la Bellissima. Olandi ndenge sali Mama Charlotte na Shemokonzi banonse na ye moko la baronne pe bamamiki yango wana batie yango wana site oyo mia temo asaleli Mama Charlotte. Mia temo grand réalisateur, grand technicien, grand ingénieur ya Shemokonzi
ya la Chine, ya la baronne, ya internet, asaleli Mama Charlotte, YouTube uniquement ya Mama Charlotte, pona apanza, apesa sango elamu. Bandeko, en tout cas, diversaire na liboso, eza bino te, oyo bozoloba, diabola mike mike, non. Adversaire ya minene, kobanda na ye moko, diabolo, kolo penza makambo. Okiti na demo na ye ya minene, ya pake, oye na batoyo, baza na église, voire même batoye mususu, fréquenta Mama Charlotte. Kaka na kati église, oyo Mama Charlotte asambela. Ezala na Congo, ezala na poto. Moyini azanga te na kati. Oui, même na kati église, très azalaka. Ndenge bomonaka, oyo, koma koloba. Ngape nazalaki l'église ya Mama Olangi, na mona boy, na sala boy. Batuana, avant balongwa. Koma koloba. Na sala boy, na koma boy. Banda koloba déjà, tangu nanu balongwe te. Donc tangu nanu balongwa te, si batonga, basasa, Mama Olangi, na Papa Olangi libanda. Si manango lokola si bakotaki, esprit ya haine, ya mutema mabe, batangu balongwe, wana bakomo panza, bakomo lekape na émission. Lolenge moko na Mama Charlotte. Azali na bayini. Mukelekete, baza na bango ebelete, muke. Mais dangereuse, bazape na kati, epa yazali. Misusu, nanu balongwete, bazakaka na kati. Bango wana nde, mitema evimbi. Misusu, kaka na semaine oyo, na poso oyo, bakomonana na Mama Charlotte. Bakopese pe mbote. Bakosolola pe. Me ekoyeba kaka mikolo ekoya. Bandeko, oyo bozoyoka wana, baningani na kati internet, na YouTube, wana, bobanga bango te. Wana, ezali kaka, pona kolakisa puissance, oyo Mama Charlotte, aye nango, akoti nango sikoyo, na porta munene, na kati ya YouTube. Esengelaki eloba mabongo. Esengelaki baganga bongo. Posoke salamaki bongo te. Ndele Mama Charlotte akoti na porte ya moke. Voire même akoti na lidoso mpoko. Mais lokola esalami bongo. Spectaculaire. Tina ba Facebook bakomi yango. Tina ba Facebook bakaboli yango. Batu ya boboto, batu ya malamu, na batu ya mitema. Imbi, mitema, makasi, mitema libanga, mitema likundu, mitema mabe. Mutu nyonso apanzi yango, alobeli yango. Wana elakisi ete Mama Charlotte akoti na grande porte na YouTube pote apesa biso sango elamo. Bandeko, bokolia bilei ya mokolo na mokolo ya molimo. Bandeko, tokolia bilei ya mokolo na mokolo ya molimo. Bilei wana esilaka te.
bilei wana batondaka yango te. Tokokontinue kolia se kolia. Basanzaka pe yango te. Mama Charlotte aye biso yango. Mama Charlotte aye pona kopesa biso kosala oyo esengeli. Kosalela nkolo. Kosalela kolo mokili. Kosalela oyo akela biso ngai na yo. Oyo akrea. Mama Charlotte ba chinois na bazozo. Pe batu nyonso na misu na ye chinois azali te, zozo azali te. Biso nyonso tozali ekelamu na ye. Yango wana Mama Charlotte aye na liloba. Mama Charlotte ye pe a différencia eloko moko te. Akabola eloko moko te. Nakanisa boyokaka na munoko ya la baronne. Banda la baronne azala na Congo. Ti akoma awa na poto. La baronne alobango bien tango azalaki na Congo. Mama Charlotte ayebi batu oyo balekaka na net balobaka mabe pona ye pe pona Karine. Karine akamwa me koma oyebi bakombo nyonso wana. Mama Charlotte alobi ayebi bango pe asambelaka pona bango. Bandeko Mama Charlotte ba oyo nyonso babimi. Ba oyo nyonso balobi malamu na mabe ya Mama Charlotte. Mama Charlotte akobanda kosambela pona bino te, mais se abanda kala. Abanda kala kosambela pona bino, kosambela pona Karine, pe kosambela pona batu nyonso. Bomi tungisa te, botuna pete. Koma Mama Charlotte abanda kosambela pona biso nyonso. Me mwana na ye kaka Karine Mokonzi azalaka liboso. Azali Mama YouTube akanga makambo. Soka sambelaka pe pona biso. Bele biso tozwe pe ngwende. Pamba te. Memi na ki Mokonzi basanzaka place. Memi na ba course à vélo basanzaka maillot jaune. Me Karine mwana na ye akanga makaka na ngwende. Bomituna bongo te. Wana botuna na nkolo. Pamba te Mama Charlotte asalaka oyo esengeli. Bien sûr Karine Mokonzi alobaka. Aza mama na ye. Mama na ye tiaka alalaka na mabele pona ye. Mais Mama Charlotte alalaka na mabele pona biso nyonso. Alalaka na mabele pona makambo oyo amoni ya moko na moko. Soki alalaka na mabele mingi pona Karine, parce que azalaka pe mingi na Karine. Karine aza mwana oya ye. Soki alalaka na mabele mingi pona Karine, parce que mafinga obo fingaka. Na maloba obo lobaka pona Karine, Karine ayebisaka mama na ye te. Bino nde bofundaka Karine pa ya mama na ye. Alors yango Mama Charlotte alalaka na mabele mingi pona Karine. Elingi koloba boye. Soki Mama Charlotte tango alalaka na mabele, alalaka mabele na mabele mingi pona bakombo na bino te, ezate po bino bozana se. Karine aza mwana na ye, aza likolo na miso ya Nzambe. Tel pe na miso ya Mama Charlotte. Eza bongo te. Eza nde bino na miso ya molimo ya Mama Charlotte. Bino bobimaka basantu alalaka pa na bino na makambo oyoyo ya mike o etikali boza basantu. Alalaka mingi na mabele po na mwana na ye Karine Mokonzi
po makambo bolobaka bobimisaka mwana nae demo. Alors Maman Charlotte mwana ne azala demo te foala na mabele pamba te bato ebele bozoloba bongo pona mwana ne foala na mabele apesa yango na nkolo po nkolo nde mutaza nkolo solution. Yango wana soki Karine Mokonzi aza icône oza icône te, en tout cas komitungisa te, chama bolongo na se landaka YouTube ya Maman Charlotte pe yo pe lalaka na mabele tango mosusu okoma ta vedette na libota na bino. Eza pe bien na kati ya ndako na bino oza vedette osekisaka famille na yo baboti na yo to bana na yo to mobali na yo to mwasi na yo ekobota kimia na famille ebando sala soki yo zate na famille baza na posa na yo. Eza deja pa ya munene, eza deja likamba munene. Ezo senga kaka te ozala icône, ezo senga kaka te ozala mama YouTube, ezo senga kaka te ovanda na ngwende ndenge Karine Mokonzi la baronne avanda na ngwende. Ngwende wana avanda yango na volonté na yete. Ezali musala asalaka pe mapamboli ya nkolo losambo ya Maman Charlotte. Maman Charlotte akoti na YouTube na porte ya monene. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ce qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ce qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ce qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa insaote. Donc na ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss.